unis par les sons, unis dans les vents pour l'indépendance. Unis au son, les opinions, Naïmana, Chido Twinele, Nakita Tokotongambo, Kakole Kakito, Kikabu, Congo, Yakakulu, Congo, Oitiko. Oui, madame na haut-parleur, mbote papa, mbote maman, et c'est encore qui vous allez belé. Merci Nabino Nyos Botal Rabiso. Alors on a reçu que Bino Bande Konyos vous utilisez WhatsApp, vous utilisez Facebook, vous utilisez l'application actuelle autocoma Rosal là, pour l'émission Tinasuka. Vous voyez que tant au téléphone est bandi, vous voyez que bandara na bandeko n'armée, na talkie walkie et qu'on s'est développé, qu'on sort. Si tu es au commandant, na n'engrais tout ça dans lelo, mais on ne comprend pas pourquoi moto sur alinga absorbé ngandeko faut le bara allo. Au paro yambape faut le bara allo. Il y a des choses et tikarabi sotomito na ba question belé. Mais au moment que na ba message, to ko marape coucou bandeko coucou wana ilinga koloba nini. Marambo biso to sala rango to yeba kate mena haut-parleur, émission ya spiritualité, émission ya éducation, émission aux scientifiques et font la rabino maramonio sobo comprendre l'aspect avec les différents intervenants auto yamba rapport que beaucoup peut comprendre maramonio zali koleka. Alors binonio sobo lo barabo be bokomani on a beau apprendre le lot d'émission oyo. Qu'est-ce qui se cache derrière Moana. Toro solo la suli kambo ya ba inondation ezali ko salema bande ko ngai trola to la moki ba inondation salim banzetle katani banda ko na biso inondé memi bomengo ya batu boso monango parti par là na mokili. Aujourd'hui l'entité to divinité o ya maya sala kana kombo na inini et to redécouvrir yango pourquoi salemaka bon mona ki ba chercheur ba ki même que maya flif ko mati en altitude nyonso wana essayer to fond la moi miso ba ya molimo ba be kapé hôtel sa biso to comprendre comment peut se prévenir dans le lenge ya molimo to solayango awa soki moto ya kufi pourquoi biloko mingi yo bakundaka na ye yango tina nango ezalaka nini to solayango awa tombeli bino susu guide Shekina oyo azali ko sala baton na awa azali ko répondre na ba question ya bande kebele to pesa mbote guide mbote na yo mbote papa journaliste Mukendi paix amour lumière on appelle on te pour na badapter ya prenez vite oyo eza mieux placé pour na ko réaliser ba rêve aussitôt coopérer souvent na ba o bangangé to bengango tout court action juste action au comme on a réaction donc mbote na bakulu tunyonso ya molimo ya mboka baebaya ki liboso pona ko garder route propre lolenge o bakoko batikela kiango biso tozoko bakaka na ko enlever ba voile parce que ezali devoir ya initier nyonso oyo azali na mboka ya kola musabaninga o bazana boyebite ba comprendre ba biloko basalaka consciemment ou inconsciemment puisque ezali ko causer ba effet ebele mbote susu na balandi nyonso ya haut-parleur ba o bazuli bako ya kolanda biso partout dans le monde guide Shekina alingi bino parce que haut-parleur ezo soutenir biso to ya kosanganaka to partageaka liloba oyo ezalaki ya kobatama pona bino lelo tango ekoki to vulgariser message oyo ekolamusa bino pe kolongola bino ba voile kolongola bino ba croyance ya incapacité oyo babwakaki na côté ancestral na bino parce que ezali source to racine Nabino Oba neutralisa qui peut besoin d'engager à manipuler bino. Merci papa journaliste Mukendi. Voilà, merci beaucoup na la voisine depuis Azota Labiso quelque part na évité na baba coucou naye. Merci na maman Kamuna, merci na papa Enzo, papa Konde, merci Mingi na maman Marité, merci na maman Thérèse, merci na ba maman ebele ba papa ebele pe bazoko c'est l'émission ya secrétaire à Kimbango ezako ya bandeko ba batubele ba bengaki batubele mais ba sala ki mo ba aide par rapport ya papa vraiment to s'arrangeant on a papa Eric Moïse Kiakou bozo comprendre que c'est parce qu'on est chargé et puis voilà on va faire ça consolation na ba papa na biso ba koko wana. Merci na kokori ko le fond le Saint-Esprit ba mona qui était mêlé parmi nous. Merci na maman Bibi chez nous toujours. Merci beaucoup na Trolo Babongo Nelly Mokela. Merci na bandeko ebele bipai maman Yvonne Gao. Alors va communiquer Zali ingénieur Isha ba préparer les biso par rapport à bateau pour na ba terrain
sport on a un terrain pour recevoir la souka bateau bando luka ba parcelle déjà parcelle les avant pour bando bateau qui peut prix tout ça ba numéro ils à l'afficher pour zango awa tour na moment moko alors tour zonga pas ya guide tout na bon motu na liboso pour le barali kambo biso sur le tout ça ba WhatsApp ba Facebook ba nini tout ça kuku surtout bana basi balingaka yango mingi ilingaka koloba nini. Merci papa journaliste Mukendi. Nalanda qui vraiment na boké bignon sont lelo tolobi chaque fois que Guide Shekina a participé, j'espère que bae bazali kolanda biso bazali ko récolter quand même moi quelques des leçons de vie sur les plans spirituels et sur les plans physiques et épargner bango na ba danger. Vous savez aujourd'hui toujours face il y a insécurité. Vous savez il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Batuana bayaki ko sala ba investigation na mboka na biso eke bakutaki batu me bakei kuna bakeko komana babuku na bango nde bayako découvrir par exemple l'embouchure du fleuve Congo mais oza malade yo uti kuna place ndenge ni olungwa ikuno yembala moko yako kuta batu o minimiser o dénigrer batuana yako kuta po yo o gagner ba valeur mais sauf que etikalaki na makomami moko ezalaki caché na secret o bakoko batikala ko mentionner pour na biso o to se sacrifier ki bolenge na biso pour na entamer makambo wana et le to ko relever ba secret wana pe ko enlever ba voile wana kuku azali to ko bengaye kisimbi en d'autres termes to ko bengaye entité ya biso awa na Afrique sauf que nde batu mususu ba bengaka e balobi kuku biso tant to zalaki na bo mwana tozo apprendre. Tant avant tout ça, la rituel ya coutume ancestrale na biso, mais souvent pe banzembo wana e banoko zalaka na ba histoire. Bato bakoli na village bako adapter nzembo to banako yemba. To banako yemba à l'époque kuku bulambembo kadimino mwana ndeka vave bana bo inga kuku bulambembo bana bo. Ezali ozo signaler que koko loba ngaye yo mwana ton tekolo na yo na komi awa loba na yo kayo. Alors kuku azali entité puissant oyo asala en sorte couple linge panzana soki bo adoraka kuku bo respectaka ba principe na ye voilà quand ya couple na yo boko vivre na joie toujours kuku a réparaka ba cœur o ezali un peu stressé kuku enlevaka image ya liwa na kati ya libota a épargnaka esprit de mort na kati ya ba famille sur le plan ancestral na biso kuku a fortifiaka ba cœur o eza un peu affaiblir na ba stress to na ba choc ya mokili kuku soko yebi ko contempler azali entité puissante oyo azali na coutume ancestrale tango mindele baya ko sala ba investigation ko ya ko yekola kibiso ba adapter ki yango bango ba vulgariser yango loko la salutation ya flatterie et puis tu peux imaginer quand quelqu'un t'écrit coucou ezalaka na gentillesse moko boye faut répondre donc eza imitation ya ba entité o ya biso ba africain to biso ba indo il faut to yé ba valeur na bango est-ce que vous êtes na son ya bandekete non ndeke voix ya bandeke ndeke son na ye ndeke azana cri cri na nini ezali différent ba cri na bango na koya ko expliquer ngo ba valeur ya ba secret akashique na koyoka ba son wana soko komi na to moko vibratoire très élevé oko mériter ko zo clairaudience na clairvoyance sur le plan ya nature ou on se entouré que ça soit des nzete ou koyeba comment kokota rituel to benga ngo mampinda pour na se communiquer na nzete o ya sali ba siècle parce que kazana ba secret ebelé il faut à relever na bandoto même na pratique normale. Alors kuku azali entité oyo kisimbi moko il faut to adoraka puisqu'il y a beaucoup de gens o bazolinga ko apprendre. Vous comprenez l'ancestral. Ba to ba adorer kuku. Kuku na kati ya coutume ancestrale to ba pratiques ancestrales na biso yango tolobaki il est très important batu ba s'adhérer to utiliser ka ba terme ba pa pour na ko faire comprendre ba bazala libanda mboka il faut batu ba ya ko sangana na biso to envelopper yango Isabelle est bien sécurisé pour na infiltration o comme tous ces derniers temps que mutsoka yeko copier makambo o ya biso
ake de l'autre côté ake kolobake bango bakolo nango mais nga na informé yo toza donc na chaîne ya ba entité na biso puissante en Afrique sauf que ba appellation na bango neti ba bengi kuku na ancestralité bazana kombo moko to bengaka ye mampemba siko to babengaka ye kuku to bano yembelaka ye pe kuku mpemba on comprend après ça kapé bangenge na ba commerçant ba mambo belé auto koko décortiquer te na télévision souta donc au soko zo adorer kuku okozala aimé par face partout et aimé partout et par toutes les personnes que ça soit ça la commerce ba yo ba discuter ka prité ce qui ozo contempler kuku a ko sala en sorte que ala tayo lumière na ye et ko affaiblir ba cœur o eza fermé to porte moko ozo fungola te o ko tsaka demande ba yamba ka ote ce qui o saila ka kuku to o adora ka kuku a ko répondre yo donc eza lo lengi wana papa journaliste muken et bongo allo siko bato balobaka allo vous savez allo allo to lobaka nini vous voyez toza na devi toza na vie charnelle y compris la vie physique, tous appellent la vie spirituelle, où ils sont basés sur les plans astral. Or, astral, ils ont siège à instinct inassouvi pour la même entité. À comme un service, il faut vénérer, que ce soit qu'on a koufa, il faut qu'on vénère, aboutir lumière à atteindre le monde éthérique. C'est là où réside lumière, où est ça la connexion entre les vivants et les morts. Vous comprenez? Comme nous les initiés, tant que prêt à serment, premier voyage à Moutou, et ça la astralité, et ça la éthérique, on mérité lumière, tant que vous quittez un astral, ce qu'on contemplait, démon, to entité, to bisimbi wana, bakoya na grimace, mais lumière ya éthérique wana eko s'allumer à l'intérieur ya yo, eko sal en sorte que ba voué ba mikiti ça. Sans ko bandela kuna liboso ya entité oko résister te, oko kozwa ta parole te, oko la neutraliser, akoli yo énergie nyos. Vous comprenez? Alors, allo ezali pona bat obaebi molimote. Allo ezalaki déjà pas na biso ezali connexion entre monde invisible et monde physique. Vous comprenez? Alors parce que même phénomène autolobelaka allo na téléphone. Ezali ozo monate phénomène yango ozo reconnaître kaka voix. Or na carte ya téléphone mundele a sali comment a vulgariser to a meki ko atie entité autobengaka sorcier de l'air. Ba o basala ka passation parce que même bako qu'on a biso lelo ba joueur soki ba solo la ka batie minoko boy ba yebi valeur ya parole maloba kaka tango bimisi yango boye chaque initié o yazana kati ya région o yazo sambela to azo sala ba appel to ba incantation na ye ako capter message wana ezala ka lokola ba boîte vocale les a planté na chaque région. Vous comprenez? Ba initié de ba yebi makambo na zoloba. Alors allo ezala ka permis na ba initié tant azo se connecter na monde à l'extérieur. Vous comprenez? Alors tellement tout le monde attend sur ba féticheur so ça la rituel na zoloba. OK. Allo OK. Alors tellement que mundele aviliga abimisi kindoki oyo ye asalira ki ya biso abenyango sorcellerie ya ye apesi yango na kombo moko magie siko intelligence spirituelle na ye tango a vulgariser yango a simplifier yango abengi yango téléphone or téléphone eza connexion o e connectaka mutu invisible na physique. Vous comprenez? Puisque mutu akoza en Europe bozo mona na te abengi yo oyo ki voit na ye pe bokomi ko partager et allo ezalaka erreur mobimba. Oko ya Mbappé allo bapel mususu eyaka mbala moko se connecter na ba entité ba commencer la contrôle na ba projet na yo ya vie. Vous comprenez? Nanzela ka koloba allo. Il est important ya kolobela mutu, je vous écoute. Nazo yoka. Olie ya koloba allo. Vous comprenez? Donc c'est comme ça déjà ezalaki na ngweza makambo sikate. Bangonde ba kopiango e pa na biso. Mais biso ezalaka na ba terme inga Netiwa, boka. Vous comprenez? Et ça na ba terme, ba critère moko boye ba appel na biso ya kalebana ko salemelaka. Donc c'est comme ça papa journaliste c'est Mouken. Voilà, alors toujours évoluer, alors to comme na point ya mai. Là to meki un peu ko comprendre ndenge yo meki un peu ko développer dans ce sens-là. To comme un peu d'abord na point ya mai, ba inondation et BBC là tout le monde même na le côté Balbumbashi kuna lac Tanganyika Maramboza Rosala et ça côté là-bas qui ici même bateau tout ça l'entité tout paysan divinité derrière Maramboana. Bon
toujours tokoko bakana ko éclaircir batu ba richesse cachée ou ba valeur cachée sur les plans spirituels, il y a aba africain. Vous comprenez? Donc vous voyez quand batu balobaka ba déesse, toza na déesse puissante na Afrique awa, yé a s'imposer na kati ya mai. Peu importe ba rivière oya mike ozomona, ba bengaka ye biso ba Kongo to bengaka ye Pulubunzi. Pulubunzi aza ki simbi to aza déesse puissante oya s'imposer na kati ya ba mai. Vous comprenez? Bazalaka mwasi na mobali soko ke na fleuve papa bonheur yé aza mobali ya Pulubunzi. Mais mwasi tellement yende alekaka colère. Yé soki même oye ko construire na pembeni ya royaume na bango. L'état na ya revendication, voilà qui a ravitaillé à nettoyer à Cabo Sotonios. Et aujourd'hui, même sort na ye na ba initié au ba vibraka na négativité, ba projetaka na batulelo il y a des gens soka simbi mbongo wana ekosi la kaka. Donc tous azomona et l'autre côté ezo assuré qui a kozala bien na vie. Donc yeba ke Pulubunzi do batindela que déjà et loko ya ko benda lupemba no nyonso. Vous comprenez? Alors, prenez vite eza wana pour coopérer na baka wana. Mais pour le Pulubunzi, azali kisimbi o azali ya biso moko. Na Afrique, soki tokei na ba Togo, na ba Nigeria, na ba Benin, azalaka na ba appellation moko boye parce que partout, aloya ba mindele, azali pe surnommé na kombo moko boye. Mais ya biso ya Afrique nda l'équipe puissante yende aza na service ya kene ko déranger ba entité na biso to ba œuvre d'art to ba statue na biso oeza na ba musée wana tango bozo mona kana ba poto kuna ba inondation comme salema menace wana ezali Pulubunzi azo salango. Vous comprenez? Pulubunzi ye akipakate Pulubunzi ayaka une fois ce qui apparaître ayaka pona ko zwape amemi. Vous voyez que tant que l'inondation est salamaka, ba mort et salemaka, bangulu et kendaka, bandako et panzanaka, voilà que biloko tout est panzanaka. One is a Pulubunzi. Mais mon bali na yé babengi papa bonheur avant na gana fleuve. Yango to benga kanzadi yankisi, doeza na mabomba mi ebele, papa bonheur. Yépe na mai, soki bosali accident, abano biki sakape batu. Papa bonheur. Oui, abanako s'incarnaka na forme. Bako na biso bando bengi papa bonheur. Bon, bakoko na biso bazalaki na ba appellation ya ko binela e babana ko binela kai soki abimi. Bazo bengi pe na kombo na po bonheur eza na français non? Benga kai eza na français nkwaluzolo nzolo do terme moko boye eza na kikongo do français na ebité ndenge to ya ko kutele tango biso tozozwa makambu na maboko boye tango ba memi na fleuve ba ke consacrer yo o se connecter na ba entité ya mai tango bazo benga e ba bengela ki na ba tango aye ba yembela kai. Alata kanzoto ya ngulu wa mai babengaka yokutu nini hippopotame ngubu ngubu ok alata kanzoto ya ngubu alata kanzoto ya mpoka alata kanzoto ya banyamebele. Mais moi si na ye azalaka disons to bengaka jalouse na bato baya ko sala bosoto na mai parfois osuba na mai yango bapekisa na kati ya kutime ko suba kana mai te parce que azalaka facile ya ko réagir pe azuyo. Bateau balongola bazem basala ba avortement au kebwaka ni na mai et surtout ce qu'on traverser et balé. Il ne faut pas kozalaka na ba projet moko na mutu ya négatif parce que yé a évoquer souvent na ko capter énergie négative ou positive ya mutu yé abazaka na sens wana. Alors biso tellement to antozana ba enseignement ya comment to contempler ba difficulté o ezo kanga batu. Ezana maman no moko boy. Il y a des gens même ba voyager libanda mboka na bambongo wa famille oyebi. Otika ba bande kuna mboka ba bimisa yo pona o délivrer batotika. Vous comprenez? Tant yo koma kuna ozwa mwasi moko kuna chanza yo esprit. Ozo comprendre. Pendant que maman no ake tonde kuno moko ake na mai ake sokola bilamba ake na kombo no na mai. Pulubunzi sali nini? Bayoki. Bayoki yo. Voilà que mbal automatiquement sort ba projeter au sort na ye ndekono asali yango moye ayeba oya asali pona ndekona ye amoneka zolo banika na mai ora ebite entité wana déesse wana ya mai Pulubunzi azalaka puissant na ko récupérer même ngenge ya mutu. Il y a des gens ba contemplaka ye soki bo pesani même bambote ya maboko boye abendi o moi ngenge na. Il y a des musiciens bazaka kuna so bokuta na ye na kata studio okoka suko yemba te. Na voix Amélio, c'est Pulubunzi. Il y a des gens qui ont aussi tambon ya commerce et au sali en mélange et bendi oyayo, c'est créé en ya Pulubunzi. Donc Afrique ezali passe. Ceux qui m'ont mis comprendre auto zalaka. Sinon biso ne photo menacer bato ya po wana.
Sinon, on va menacer bisoté. Sinon, on va torturer bisoté. Aujourd'hui, on a qu'on prolonge le côté où les autres là, impôt. Impôt signifie et sa contribution personnelle minimum, il y a de votre assurance. Manque à pièce d'identité. Vous comprenez? Moutozo vivre dans mboka batu, oza enregistrer pour enregistrement ya mutu et basara sur le plan physique et sur le plan spirituel tant bazo enregistrer au bongo na mboka wana mais bako kabola yote mais et ça la en sorte okoma ko futa mpako à des étapes au cas où oza na ba règlement complété. Vous comprenez? Est-ce que mutu oya flodé na mboka o basenga wa mukanda akobano tambola ndenge moko na mutazana mukanda obano tambola na ekenge alo ekenge wana ezo futi sayo ba mpako moko double ezalaka bloqué quelque part. Donc biso tant on est contempler guide Shekina tellement nazana prenez vite, il suffit de s'engager. Parce que prenez vite balobi juste action au comment on a réaction. Tous opérer aussitôt muto à s'engager. Pouvoir à précipitation au ezo salema et na ko blo. Boko qu'on a biso, to pouvoir au ezana biso. Pourquoi batu bako s'attendre yango toujours na sort? Parce que ceux qui balobi le ba bois que l'ombasu, yeba ki ko tardete. Mais à biso tozo résoudre baka moko na ba 70 abatu ba komi ko yimayim. Donc voilà que phénomène ya ba Afrique c'est un peu compliqué. Batu bazo yimayima bazo banga yo. Na ko banga oui. J'espère que na mission Salima Kia mona ki ba appelle batu bazana ba Grèce. Mutu mususu azana posa benga ki Shekina nazana posa présence no ko lukanga ite. O ezo sala kati yanga yango nde o profiter na ngona ko s'engager. Il suffit oloba oui yango e coopérer et salemi. Ngana za mutu. Lobi na kokende ba o bazo ya pona kwa prendre pourquoi yozo sala na pulu bunzi wana to ndenge nini initié na lobela ko papa mukendi initié azalaka na ye na au milieu entre Jacqueline et Boaz auto bengi le bien et le mal initié azana kati wana parce que même mutozo initié tangi sa ye mabena malamu pona opesa ye équilibre ya kotambola na mokili. Est-ce que ça ko comprendre eza lokola batu mususu lelo tozonga même na ba sujet ba objet sacré. Vous comprenez? Situation de Zolobelaka awa. Il y a beaucoup de gens parce que famille nyonson etikala maki biso tolobaka na lusakumunu famille nyonson etikala ki préparer na programme moko boye. Oso comprendre et programme wana il y a des gens oyo bazwa ki ba capta ki azala ki te na temps wana mais réincarnation moko boye ko sala en sorte que ba ko couronner na ndoto. Mais yé moko na vie physique na ye aza complètement ignorant. Comment est-ce que yo ko épargner famille na souffrance? Nkodi ya izalaka likambu te batfo bakima na biso ba africain. Eza makambu na biso. Yango wana batikela ki biso na bakoko na biso oyo ko sala to vivre na paix, na joie, na harmonie. Mutu nyonso zomona ta ozomona ya azo ayebi secret bozwi na ye. Et surtout makambo na tango ezalaka secret. Soka zoyoka ozolandela suivre makambo wana ako décourager opé pour s'en sortir. Oh ba décourager batu. Mais oui. Na mambo yo. Na lobi boye. Même il a ba projet kaka ya vie. Ezana ba ami moko soko betelier projet na yo ya vie ako décourager otika no likambo na ezopesa nango bénéfice. Or que yo makila no eza mususu. Yo fo ozalaka trop sur na pouvoir ya source na yo, na pouvoir ancestral na yo. Vous comprenez? Yangone est rassuré et fortifié, fait sacré au eza à l'intérieur na yo. Likambo wana ya échoué qui azwa ki bénéfice. Êtes-vous sûr que yo pe na tour na yo ko échouer? Ça dit que mutu akomi ko s'éloigner na voie intérieure na ye. Vous comprenez? Parce que biso tant que tu s'imposer batu bazoya ko apprendre, tu s'imposer bango moral ezala. Parce que morale c'est une branche qui enseigne les règles à suivre. Hein? À faire le bien, à éviter de faire du mal. Vous comprenez? Pour éviter que ça la va mabe. Toujours imposer batu moral ezala et rappeler batu. Avant que ngai nazala boye. Biso natana biso to uti ko zala ba téléphone ezala ki nango vraiment te. Vous comprenez? L'élo modernisation et ko étouffé parce que natamba ba téléphone ezala ki te. Ezala ki même na batu bakati banzoloko tango asili ki makolo koti na sema bele. Ya boko na biso. Ezala ki na mutu. Muku akaka oya gorille tango bakateli oya ngonzoloko okobeta mana facilité te. Que ça soit aux amoisi. Mais si tant modernisation eye mundele ayebi ba rayon oyo a placé contre mutu mwindo pona et désactiver ye na connexion oya ye pona et neutraliser
puissance naïe. Vous savez que ceux qui te contemplent ma cambo ya biso d'autokoni okola batuana. Donc kende même aux bango ba crédit si y a combien de sommes. Au voilé bango puisque to zana babilo komoko ya makasi na zolobela parce que biso koto religieux ezana ngote. Bakil te bancetre na biso ezape basé soko zo mona bazo beta mbunda ezape façon moko boya rituel. Mbunda o babetaka na kate bakil te ancestral. Ezape o bazo beta ngongi ngongo o bazo beta pliki po eza façon ya ko tirer. Plutôt muto zo beta flic wana ezalaka moyen ya ko lamusa ba serpent. Ezalaka moyen ya ko tirer ba rayon. Ba rayon positif monko boya ko s'imposer et neutraliser parce que son est neutralisé à certaines projections. Vous comprenez? Koyemba eza makambo na biso na ba rituel na biso. Vous comprenez? Donc makambo wana eza ya biso. Voilà, alors récemment au Salaki Kabaki Mbongo awa na plateau et l'obisi bandeko moi mingi je vais lire ndeko mso lobi que à Senga Kalbi pesa mbongo ba congolais nyonso pesa ba congolais nyonso mbongo wana balia na habité papa ndeko balobali ba mona ki mbongo ba bi muteni pesa ba congolais mbongo wana bango nyonso balia ba msuko ba bi l'argent appelle l'argent mbongo ko benga mbongo nini kozali ko signifier ne loko wana kasi ozo komona papa journaliste Mukendi biso toza bato tozo contempler na rang ya bas être supérieur tandis qu'il y a des cérémonies appropriées pour na bas être na biso mais incapacité même sur le plan financier et ya ki na côté ancestralité na biso muto azo sala bukoko batu bayebi ki ayeko lukambongo na nzela bukoko même pas moi je suis pas quelqu'un où azo commander moi je t'avais donné ça ya ko kabela o somba unité tcha na téléphone batu mususu bazana bazalaki na capacité asombeli pasteur o abetelaka justement solo mais biso tozo sala réaction peu importe likambolingi asombeli Range Rover asombeli Egypte et aujourd'hui merci pour na bakoko na biso tozu quand même ba occasion ya batu ba se sacrifier pour na ba couronner biso. Alors ba bien o biso bazo pesa biso ya ko pesa ke guide merci na nyonso oyo salelinga na tselio mutuka na mai guide merci na onyoso salelinga biso moko tozo tonge tozo sala contribution ya idée o tozana ngo ya ko construire ba école oyo ko enseigner coutume ancestrale na biso pona ko intervenir na génération oyo ya na image moko ya ko yeba lisu ba kolote ya ko respecter sous ba principe te sinon génération oyo ya ikoza la génération maudit plus que nous. Alors il faut intervenir ya ko construire ba école wana. Alors tant on a déjà dans un esprit à partage na kabelio voilà il y a l'un des Congolais qui bazana na kati ya ignorance akanisi na yeko influencer batu na télévision a recommandé na partager mbongo pour na ba Congolais nyos. Voilà qu'un individu au lobby bongo qui reçoit $1 500 au partager na 80 millions d'habitants. Est-ce que mutu na ezo sala bien? Botika ko ya ko troubler biso. Soko moni makambo tozo lo baizo concerné o te oza non plus obligé. Eza obligatoire te ezali na batu o baza destiné au bazala qui couronné sur le plan ancestral. Peu importe tant bozuye na distraction ya colonisation ya ko faire croire makambo na bino ya bapaya. Suka kozongaka na kati ya bantrai na ye akozongaka na ba branche na ye. Bino te ba ignorant. Boko ya tango biso to ko kanga porte. Ba chef de l'état na biso pendant que to memaka bango na lo sambo. Ministre na biso ya justice o azo intervenir azo se poumoner. To priaka na bango bazwa makanisi ya kotala bokoko na biso yango eko ramener kimia na génération ezo ya na ba image moko ya ko reconnaître ata bolamu mutu te okosalela mutu di bolamu mais il faut sali mabe ba bosani di bolamu nyos tuwana on doit intervenir to ko construire ba école to ko senga accès ce ko photos wa faveur wana pa ya papa na biso o yazo kamba biso na mboka o faut amona volonté biso moko to se mobilisaki to tongi ba école to yexiste ko senga ba autorisation parce que mboka eza dirigé na muko na mukonzi eza autorisation to ko senga ya kimpwanza te ke to zonga na bakutimi na biso lolenge ya kiroi mais to ko ya ko vulgariser to ko ya ko imposer bokoko na biso etanga makaneti na ba université soki bakoboya ko pesa biso couloir wana c'est que bakotsa cours ya coutume ancestrale na kati ya ba université et régler ba cerveau ya bana. Vous comprenez? Et bongisa ba cerveau ya bana o bazoya
bana na maternelle sinon faut ba yekolaka mboke uti wapi vraie histoire na biso ba ko mélanger histoire mboka na biso te que non Christophe Colomb oh intel ça donc ils en a profité na mboka o c'est pas nécessaire alors c'est nous tous conscience mbote na bande kwa G7 tous ont conscience et longo na ba kulutu ba o bazo diriger toko kutana toko zwa faveur ya komona ba konzina biso to mekempe ko tala ba idée o alors pendant que biso tozo kanisa bongo soki to sali esprit de partage ba exemple foi banana biso moko ozo comprendre muto azo kanisa ko couronner ko remercier nazo remercier ba mama nyonso na mokili mutu muso abengi yo lobi juste na remercier yo pe na féliciter yo pe courage tika ba koko ba batela yo pona musala ozo sala rien que mutu a sacrifier tana yo pona ko remercier mutu ça suffit pour moi ko lekana mutu akabelinga $15,000 vous comprenez toza ba koko na biso ba lobi to enseigner batu ba koma na point ya kozala na reconnaissance voilà mutu ko za na reconnaissance okoyeba ko équilibrer likambo parce que mutu mususu asalela ko bolamu asali mwa mabe moko boye meke mpe kotanga nombre ya bolamu oyo asalela yo po o équilibrer mabe oyo asali yo mbala moko po otika na ko perdre mutu wana o maîtriser ka mutu wana o comprendre une fois mutu abebisi akoki pe ko bongisa yango tolobaki pona bandeko que ça soit to bengi bango bandeko ba papa na biso ba pasteur mboka na biso ba prophète ya mboka na biso to boyi binote boya ko apprendre parce que obino boye kola ki eza lokola accident to ko condamner binote mais boye baga même na nzela bozo bala mwasi ba collection kana coutume ça la coutumier pourquoi pas tous ces derniers temps on perdre temps à ko vulgariser kombo mutu oyo à intervenir qui pour l'autre côté là et ba o ba intervenir qui ne tanda oyo ko tsa église na yo ezo pesa yo kwanga bazo ya ko pesa yo ba offrande remercier bakoko zongisa makanisino na bakoko na biso bazali malamu na biso parce que ba prépara ki nyonso voir bazuli biso ba mabele lelo oza na poso somba lupango il faut que somba ngona muninga no mutu ba bengiye bango nde ba chef de terre o ba chef coutumier et pendant que biloko na zolo baka ba papa na biso ba chef coutumier ba chef de groupement tozana ba respect makasi e pa na bino mais plutôt bino faut bozala ba exemple ya ko défendre coutume ancestrale. Il y a quoi imposer yango même si quand il s'agit de quoi imposer yango parce que ma belle auto za isa ma belle abako biso toza ko lukana biso mbongo te si l'argent j'ai l'argent même si na un milliardaire te ko leka bango tout mais quand même nazo mériter parce que na yamba kutu ba paya o ba utaka libanda mboka baye ba ko rendre nga kaka visite ba monanga ce que yo elenge boye marambo wana nyoso minene et ça la rayon ndenge nini donc charge wana ce n'est pas trop. Vous comprenez, et ça charge mon ils a trotté. Parce qu'avant bah ambisa yo charge wana, aux ala qui construit premièrement na histoire. Aux ala qui construit na théorie. Avant bah pesa yo pratique. Ya koyeba comment qu'on maîtriser. Tant nini il faut dérouler cérémonie. Tant nini il faut ça la cérémonie ancestrale. Et na kati ya coutume ancestrale na biso, ba pouvoir na biso. Na bato ba goya na baka, tout na bango ba reconnaître ba pouvoir clanique na bango. Parce que j'aime dire comme ça. Au moins une époque, tant que les tribus et les populations font des migrations, groupe ezalaki répartis en ordre clanique. Okomona bazalaki bampudi, banzinga, bangimbi, bamakaba, bamakuku. Parce que balobi clan eza l'appartenance linéaire ancestrale où les membres sont solidaires, sont spirituellement solidaires par les devoirs spirituels en cas de nécessité ou lorsque l'un d'eux se trouve en danger et les autres sont obligés de les secourir parce que bazan a même lignée généalogique ancestrale. Alors na kati école wana guide Shekina zali ko instruire batu. Tozana toutes les pratiques ancestrales. Vous comprenez? Kunande tokoyeba ko contempler bancentre na biso de lointain. Comment est-ce que batambolela ki? Comment est-ce que basaila ki ba miracle? Tout autre ozo sala toroba ki tozo œuvrer tous ces derniers temps na dimension moko très élevée et puis na rigueur na mutu oya ko ya na désobéissance juste pour na ko gagner ba valeur ya bancetre na biso. C'est comme ça.
Voilà, alors, bah, couple P, bah, comme P comme on a eu, par rapport que, couple P comme on a bango basa ba pilier, tout le monde a que bako qu'on a biso ba bandaka, ba tika kelo comme morbo ya malamu, pe pona bana na biso, mais na comme on a ba couple mingi ba comme P ko lukayo, pe tam so bango ba sala et le comme on a préparer à venir ya bana bango. Mais c'est ça. Est-ce que biso pe lelo, plus tard pe ba bana na biso pe ba rosa pe fier, to rosa la pe loko moko ya malonga sans pour autant to pe sa primo ko payer ya makasi. Na lobby boy. Prix à payer à Makasi. Oui, banque ça un peu moins bateau. Prix à payer à Makasi ezali cause à la déterminer, la dévouement. Vous comprenez? Lelo oyo. Tango batu balinga sanaka, tango bazo sangana kanzoto ezalaka transmission, confortation wana. Na ko éclaircir ngo batu metoko zilango vraiment part. Batu bakomaka mutu moko. Yango zo mona une fois moi c'est akomi ko tromper yo ko dévier yo. A comme ko distribuer lu pemba na yo o ressenti moi ma fermeture moko boy ba makamusu zo tambola te. Vous comprenez? Moi si pe ko ça la mobile ne ba démarche pour na lukela yi solution parce que mobile soki azangile to azan éclairage ndako nyonso ko zala malamu pe soki to zo linga to enseigner pe ko construire batu baye ba valeur cachée o eza même na ba intérieur na bango c'est pour intervenir na lobby génération oyo zo mona oyo. Même ba dévouement biso to zalaki nango devant ya ba ene na biso bango bazana ngote. Alors ceux qui doivent intervenir te discipline ezakaka ko sala recours ko talisa bango côté to outil ko talisa bango coutume ancestrale et ko pesa bango bobangi parce que modernisation et ko affecter bana ezo projeter bana ba novelas mwana komo tanga komeske ke basala ka bolingo na télévision et c'est parmi biloko il faut ba stopper na mboka ezo apporter l'orote. Et ça n'a pas nécessité de moment. Il faut bloquer biloko wana. Vous comprenez? Parce que mondele azoye ba déjà ko influencer mwana. Mwana koma na ba sentiment moko bino ba para, bolali na ba chambre et mwana tango azo contempler biloko wana ba novelas wana biloko wana na TV, azo se martyr, azo misala ba désir. Vous comprenez? Ezo attirer ba mauvais rayon et ya ko visiter mwana wana et bloquer aura na ye. Vous comprenez? Donc toko évoluer mais na lobaki na likambo oyo to lobaki papa journaliste mukendi mutu akufi bozwi biloko botelie na kati. Vous savez que eza parmi ba biloko oyo lelo batu bazolinga ko lamusa milimo ya batu o bakufa qu'il faut rendre bango service sur le plan spirituel et que batu wana bakomi na barrière bazoko kasuko ya kozonga te. Ozo comprendre? Do eza ba défaut grave. Et causer ba makambo ebele yo muto tche eloko na kati ya cercle ya muto azokende. Est-ce que vous comprenez nanteke okundi même makambo na yo bakulutu bazongi sima parce que tango bakolo basala ka yango na coutume premièrement ba bandela kota dikazu et neutralisaka nanu tango atche likazu na munoko afuli azwi nsamba meli afuli abeti maboko akomi koloba. Bongo azui bilonga longa to bengango et puis bilonga longa ngo eza bien déterminé biloko to salaka pona esala nini mutu wana aboutir lumière éthérique aya ko rendre famille service soki mutu achaki ye maboko de son vivant na ye aya ko récupérer mutu wana a pinir. Vous comprenez? Siko eza na batu mususu bakomi ko kende ye moko moya ye beloko zo sala que mon quoi me lukeli malere a enterré lupemba na ye a enterré makambu na ye voix na otango ezoke na ba mort et souvent ceux qui tala siko tango voix na ekei na mutu akufi bakangi cercueil ekei na mutu na kati ya cercueil tala siko eloko esalemaka retour na yo ole okende na ndako olongoli bilamba wana opposé yango na kati ya biso ndenge tolobaka na kati ya zikwa osengela ngo na batata côté wana kei ba wana bakendaki liboso basala intervention pour na demande na yo mbala moko zongi na bar bo uti cimetière retour na bino na bar tango zo consommer o attirer banane o etirer ba instinct inasouvi ba o ba ya kolata banzoto ba milimo ya kolata banzoto batu pona ko jouir na ba désir na bango do esprit o ezalaka ya alcool ezalaka esprit moko ekotsaka pe mutu na éthérique mais esprit o ejuaka souvent na inconscient ya mutu. Voilà ce qu'on meli masango komi na baposa ya basi oko bunda pe oko sala pe ba biloko moko lobi ozoye ba lisuste ezalaka esprit moko normalité. Vous comprenez? Donc c'est très dangereux papa journaliste Mukendi. Alors pendant que tu as construire bateau
ba comprendre mais bazo bundisa makaka na ba rayon négatif. Vous comprenez? Tout le monde azalaki préparé na ba koko na biso à vivre na réalité aussi ku ya famille etambolelaki. So ki famille na bino ba riche parce que ba koko na biso musu ya bato ya kala. Venti don mezalaki libre ezana ba koko na biso na kala mususu ba sombaki bato même ba kota na famille parce que famille ezalaki muke. Alors ba koko na bino bazalaki même na dimension ya ko somba bato. Yo ozo vivre na bokauki. C'est que ozo zongela nzela no pomo na clarité. Voilà. Zwa ba guide capable ba éclairer yo. Merci beaucoup. Tokomina suka ya émission na biso ngonga et basel biso site wana zaki masolo zaki nangona ndeko guide Shekina. Alors pour finir pour na mokola lelo pour na chapitre lelo tokangi nini na mokuse bat bakoki ko retenir sur Kuku, bakoki retenir sur Mai Mbuzi et puis sur liberté na bango na ndenge papa journaliste c'est Mukendi merci nakati ya prenez vite. Toloba qui prenait vite, j'espère que tu vas continuer sur ce qu'on vulgariser définition. Donc Tolobi, à toutes tes actions vont une réaction. Donc il suffit aussi mes responsabilités. Il y a des ingrédients où il faut prendre soin pour stopper un peu misère mon côté ba moment ko belliquer aux autres traverser au kozwa lisungi urgence. Vous comprenez? Donc eza lo lengi wana. Donc il y a rien mususu ya ko commenter wana mutu abangisa yo te bokoko na yo. Ngai guide Shekina naza mieux placé te pour na koya ko lukabino ba sacrifice humain. Mutu demandeur. Mabe moko ezala kaka doute pas demandeur. Et puis yo mutoye auprès ya biso ba supérieur, il faut qu'on respecte procédure. Et puis il faut qu'on respecte parole. Il faut qu'on s'engage, qu'on s'y met responsabilité au kozwa oyo ozoluka. Toza wana te pona ko bundisa susu bino bande kona biso. Voilà. Pona ko kotsa bino susu na kata ba difficulté plutôt yo ozana kata difficulté bazo faire vivre ona ba croyance moko boye. Lobela batu wana bokoko na biso e opéra ka aussitôt. Nge boka kwa bakulu baku bakotala yo. Soko o kanisika ka bakoko no bango pe bako résoudre situation na yo. Do bakeno na ba Jean chapitre te longwa kuna pona ozwa tranquillité au comprendre que beaucoup kono existe. Voilà. To s'attendre nango te kaka na mabe. To zwango lokola yango nde batikela ki biso parapluie na biso. To torche o eko éclairer biso na kati ya mokili ya basumuki. Parce que mokili to zo vivre, to za na insécurité surtout bato bazo vivre na libanda. Ba place ba resto mutu boke ba resto musu boke kolia. Ba plan wana tang balambi yango. Kati ya ba secte wana bazana ba rituel na ba mai moko ba bwaka na kati ba bilia wana boîte moko soko koti kuno zaki na esprit ya kosala ba mélange te ya ba biloko okomi kosala ngo moi $1000 ekosila yo kuna. Donc il faut qu'on se faire construire spirituellement pour na vivre na paix na vie physique. Vous comprenez? Voilà. Donc eza lo lengi wana gloire amour bonté na bakulutu nyonso ya molimo ya mboka na kokisu kotanga bakombo na bino se boleki ebele o ba oboza graver na mutu nanga partout place bozwami bangunza ba o bazo reconnaître valeur ya bokoko na biso bo continuer bo lembate biso ba spirituel ba guide o toza sima na bino to tozala le devant na bino na ko pesa bino ba capacité ya ko réaliser ba miracle to ko continuer kozala na bino wana mais ngunza oyo azo akize tala na kati ya bukoko na biso tozali tozana baba nini ebe soko moni déjà ngunza azo telemera ba valeur mususu tozaka na même boloko o ba voisin bazo ya ko influencer ko finga kama makambu na biso kindoki ya bango ba pesi yango contact. Je pense que bande ko ba ficha ki yango to komi na suka émission mokola lelo. Quant à moi je vous dis bye bye et puis tokutani au prochain numéro. Merci l'ingénieur Isha, merci l'ingénieur Elohim o ba accompagner ki biso, merci na maman Esther. Je crois que contact ba ficha ki comme ça tokutani au prochain numéro. Merci d'inviter na biso. Quant à moi je vous dis bye bye et au prochain numéro. Ciao. Debout, Congolais, béni